avec la conversion à Zingankuvu, c'était la chute du royaume Congo. C'était la mort du royaume Congo. Le royaume Congo est banni au Koufakan. Le royaume Congo est banni au Koufa à partir arrivé à Degokao jusqu'à Natango Abituzeran, jusqu'à Natango Abitumba Ambouila et Sikanini. Officiellement, le royaume Congo est comme une vassalité de l'Espagne et du Portugal. Merci Ndompe. Ambouila de place on a zela qui dit notre nazo zela dino. Ambouila eyena. Ascension, la montée miraculeuse. Christ monte vers le Père, qu'il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Ascension, la montée miraculeuse. Merci, Papa Mayam. Merci. Awa nabanza encore na insistance nyonso nazaliko insister ete Papa Nzingankuvu oyo babambi mabanga na tango abwaki misala ya kinzinga ya kinganga akomi na João que Jean-Baptiste abongo na motema e paswana baindo bazaliko lobela babakokiste ete tata oyo le fait que abongo la motema na ye akomi kolabo ye mutakotaki mundele ye mutakotaki Bible na boatu de place philosophie ya bokokisme force na ezali yango wana de place ya leloyo minute ozana yango nano totika na 15 minutes ya kokende nazali ko insister ete oyo nyonso ko ya précisément de Ndompe continuer ko aider bande ko bokokiste na ba oyo ozokanisa ke bakokoka ko joindre bokokiste o démontrer misala nini yango na existence ya João Nkuvu en tant que chrétien oyo emonani ete ekumbaki kipelekese na royaume Congo emonani te ngai pe la même question et se poser pas na ngai zambwana démontrer kota na ba recherche prouver biso ete royaume Congo na tangu João Nkuvu ayeko koma converti na christianisme progrès eko monana millions de pages ezali wana ezako funda ete royaume Congo na Portugal na taya João Nkuvu ekomaki royaume le plus puissant, le plus reconnu parce que trade, commerce, échange ba étudiants makama ndenge na ndenge esalemaki ezalaki kitoko misala oyo ezana Bible tomoni ba école ekotongama ina data leloyo catéchisme tango ekotaka ba école nyonso kitoko ezana Congo. C'est l'église chrétienne, c'est grâce à la religion chrétienne et ça les mêli. Babokoko tomoni trace moko ya école moko te ya bâtiment moko kitoko te même banza ko ngana kenda wana ba cathédrale na bangoti lelo ezali wana okomona ete en dehors ya cathédrale wana ndaku moko ezako lakisa puissance ya kibokoko oyo bazalaka nango ezali te à part cathédrale wana tikana ba mire minene ezako prouver ete ya solo christianité et yaki na développement et kobisaki soki batu ba profitaki na bango na kosala mabe sima ya oyo oitali bango oyo zakoloba ete ozakoteba ete il s'était mal comporté en tant que chrétien pour la confession na ye. C'est à moi de vous informer bandeko nyonso ete confession ya mutu eza secret ya ye moko na nzambe na ye mengana kozela yo ndeko Ndompe ata lelo te ata ba jour mususu po ye la biso un peu confession yango makambo nini yango adetayaki ya masumu nini yango asalaki mais soki aloba ika o nzambe limbisa ngai pinir ngai meko pinire nani ko mabele ya Kongo te kondi bimbika eza wana secret ezali wana bo kito banda kele se mabela wana asala o ezali te kondane ngai me kondane nini te donc eza un peu flou
ngai nazalaka pe na ba rôle tant nazali ko na groupe de prière et charismatique na ba auto samlaka na molimo place wana ko ya teza église te batuka ba bongola motema ba mipesi sévèrement na ko samla ko tia maboko ko pambola tout ça nazalaki na kati ya groupe wana nazalaki préparer na batu o ba benga ka bansuku di bato basala ka ba confesser ba yoka ba confesser ba péché. Nous étions bien préparés pour dire que tout temps on a la confession. Faites attention, yo priez pour na bolimbi sa masumu na mais qu'on s'intéresser kutu ya koyeba makamoza ko sengela pardon. Je connais très bien ce domaine là. Confession ya zwa unkuvu na minita suka avant akufa. To koji koyoka yango mais jamais koyoko na détail. Quelle est la vraie raison à sengela qui pardonne na likambo nini? Eza secret yemo kona Jésus na ye. David Livingston c'est la même chose. Tanga mikanda David Livingston na minita suka asenga ki pe confession nzambe limbi sanga na oyo nyonsa mabena sali mutu nyonsa kufaka azala na ndaku na eza na hôpital asenga ka toujours pardon na makambo nyonsa mabe asali na vie na ye. Donc en tant que expert na côté wana de Kondompe toucher biso ba chrétien to aider yo ko yebiso te confession ya mutu secret ya mutu kokota te de corrosion mpaka pa mnavike motema neza ko pela pour répondre biso mbale siko to pesio et puis après yo toke pa maman misé après maman misé maman kwala après ndeko kambamba et puis tozongeli ndeko paquet 71 et puis on a clôturé émission donc na pesi soit 2 minutes na chaque mutu à part papa Roger ozana 3 minutes. Ah oui, merci beaucoup. Est-ce que razo kana madame? Allô? Ah oui, d'accord. Bandeko nangai, bon, ngai omoni le vrai problème na meka ki ko éclaircir encore. En fait, dissension bozanango, ça vraiment ça ne nous profite pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que papa Zambwana suki na zoyo kayo, yo zali ndeko nangai chrétien et oza un peu plus fanatique. Suki na landi bandeko Dompei, tout ce qu'ils disent est vrai, mais sauf que pas quoi na nostalgie du passé. Et de sorte que les lots, tout ce qu'on profitait d'un côté. À quoi servirait l'histoire si l'histoire n'est pas utilisée pour orienter les gens d'aujourd'hui et pour projeter l'avenir? C'est là le vrai problème. Parler de Nzingakuvu, de Joan, et tout ça, ça ne rime à rien du tout, sinon perte de temps pour l'habitation. Alors, Ndeko Zambwana, Nakanisi, vous ne pouvez pas remettre les choses dans leur contexte. Vous ne pouvez pas remplacer la statue de boité na la statue de marbre. Au Longoli, Banzete, au Mekua Yamutu Akufa parce qu'il est saint, parce qu'il est blanc. Alors, ça c'est une chose. Vous ne pouvez pas remplacer les casseroles ou yobengaki casseroles. Faut-il encore baser na casserole en soko monaki ango niki ba mindele ba komaki parce que écoutez, je l'ai dit et je le répète, les livres, il faut les critiquer, les remettre dans leur conditionnement socio-historico-anthropologique. Et là, vous avez à peu près l'esprit et critiquer. Parce que vous ne pouvez pas remplacer ma casserole na ba bréviaire. Papa Zambwana na yebisa ki yo bana lelo ba yebi ba bréviaire peut-être. Mais biso na yo to yebi ki ba sango basala ki na ba bréviaire. Les lots za kutambula na Bible na partout. Est-ce que na kalabaza ko lobana yo so tangi Bible ozwali boma non? Toi tu ne sais pas ça. Ou bien tu as oublié ou simplement par fanatisme tu refuses de le dire. Ça c'est une chose. Deuxième chose. Ceux qui les lots battus surtout même au Kanambe commencent à dire si vous ne croyez pas en moi, croyez en moi mes œuvres. Mais ce sont ces soi-disant christianistes fanatiques qui prennent des citations bibliques, qui mettent ça dans n'importe qui pour dire de telles choses. Voilà pourquoi les gens ne nous prennent pas très au sérieux. Alors, on a le biboy. Pour nous qui ça, tobima na fanatisme parce que Papa Zambwana à l'époque n'y avait pas. Pourquoi Dieu a envoyé le mouvement charismatique et pentecôtiste? Simplement parce que la parole de Dieu était utilisée pour rendre les gens esclaves. Oui, condamné. Et le problème n'est pas la parole de Dieu, mais l'usage dont les gens ont fait de la parole de Dieu pour coloniser les autres, pour maltraiter les autres, et même les lots. Quand les gens lui refusent, parce que ceux qui utilisent la Bible, en tout cas, aucun pays où il y a des chrétiens vivrait l'injustice telle que tout ce comme on a. Donc, Dieu nous jugera très sévèrement, nous, en tant que chrétiens, parce que nous n'avons rien fait contre l'injustice
et nous n'avons pas pratiqué l'amour. Nous avons l'amour en nous, l'amour de Dieu en nous, nous l'avons rendu prisonnier pour vivre selon nos propres volontés. Voilà ce que je peux dire. Et le Congo a besoin de notre amour pour l'aimer. Aimer le Congolais. Les gens qui discourent dans le corps de la politique, comme nous récupérons, ça me fait plaisir, mais sauf qu'il faut traduire en acte. Nous devons aimer les Congos et les Congolais. Parce que jusque-là, nous avons profité du Congo sans aimer les Congolais, sans aimer les Congos. Vive la patrie. Merci wanzaki ndeko Roger Bakazamambu. Merci pour la conclusion na débattre sur conclusion ya mutu apesi na sukate. Boy tokei epa ya Maman Musée, après Maman Musée tokei epa ndeko Kambamba, après ndeko Kambamba na ke ndeko paquet 71 et puis ndeko Ndope okobenda yo conclusion et puis maman voilà attirer conclusion puis na clôturer émission ndeko Maman Musée. Mwana ya Mbanza Congo tutela biso nano na se ya nkondo wana ya baoba wana balobaka malavu mantsambu bamisike bimaka na nzeke wana ya nkondo wana eza na Mbanza Congo. Vrai ou faux? Ah papa na ngai nga naza na chrétienne ba makambo na ba croyance wana na tika ngo pembeni eza na ba ruine moko pela na Mbanza Congo balobelaka ngo soki muta bato bakoti kuna moto ya le plus jeune abimaka te abunga ba makambo ezali ebele balobelaka na nzete o bakenda ko kata bimisa makila wana batia plâtre ezaka soki na puissance soki ya nini papa nanga daninga sukola ndaba makambo wana mingi te siko tango bozo ba makambo papa oyo abongolaki motema tango ya sali confession na ye wana c'est vrai papa nanga zambwana tokoki koluka te toyeba nini yango ya salaki asengaki pardon pa ya Nzambe na ye. Le plus important tokoki tolo baboye moto oyo abongwani akomi sainte akoki pe kozala na ba moment na ye ya chute akozala ba moment na ye pe akoki ko se perdre. Ça c'est vrai. C'est pas parce qu'abongwanaki que après ça akoki ko se condamner na likambo moko te akoki ko sala faute moko te akoki ko commettre sous péché te po liloba Nzambe lobi ke mutu na se oyo ya Nzambe sans péché azate moto nyonso tout quelque part asalaka péché quelque part tolingi tolongolaki masumu tolingi tozana sainteté mais ezali évidente parce que tout le temps tozali face à tentation tout le temps tokoki pe kokwela na kati ya tentation mais soki okwei telema nakanisi geste oyo ya suka bino boza koapprécier papa wana oyo bozali kocritiquer pe papa wana ezali mpo akweyaki me na leur ya suka atelemaki asenga pardon na Nzambe na ye. Ça c'est l'essentiel. Et en plus tant boza koloba que ye atekaki mabele na ye na ba portugais après ba roi musu bateki mabele na ba portugais tout ça tala. Et si ka deux civilisations ekutanaka et si ka deux cultures ekutanaka toujours mutu moko perdaka toujours era mutu moko akozala influencé par l'autre parce que esprit force ya persuasion et yaka toujours na côté moko. Et on a toujours un moutoumora à convaincre moninga que oh ya yende zali. Yango to mona ki minde tang bayaki bato wana bazali ko mona oh mais ma bébé zalaki bazali ko peut remarquer que ma bébé za quelque part mais ba sala nini parce que un mindu kezala qui contre bango et en plus politique à persuasion pezala qui ba ki na maloba oh bazali ko loba puisque bazali ko se comprendre penza bien te parce que total béton ba kotaki le temps où on va salaki ti ba comment se comprendre ba bato ba lobi ba comprendre ba okuna ba lobi ba comprendre malgré ba langage ya ba signe ya sourd ya leloté langage ya ba signe leur wana ba ko meka ko se faire comprendre par des gestes et tout ça et ceux qui bango temps ba na ko comprendre la langue ya oyo na langue ya oyo mosusu pour comme un langage commun ba ya ko se comprendre ah okuna lobaki bo oyo lobaki bo na kanisi papa ndo petanga zo lobaki non bato ba lobaki que oh bango ba utaki la se ya mai ba expliquer bango tout ça mais quand est-ce que les gens ont compris effectivement que ba portugais ba lobaki que biso to uti na se ya mai tozali batu boy batu mwindu ba na ko banga bango ah bazali ba esprit ba uti na se ya mai tout ça ba lobaka on a langue nini peut-être qu'il y a un geste la qui biso to uti na mai ba masuwa na biso muteye na mai eye na biso tile loyo bato mwino ba peut-être va comprendre qu'on a ndenge wana parce que sur tel exemple moko na mboka le quoi Cap Verde
bato développer penza ko pêcher mbisi eza pena développer te pa na bango